Oyo kisi motonini balobelengi na yo ya l'amour. Oye komisakanga trouble lokola motalango e vodka. Ogotisi motonini douce na fraîcheur na yo Gisele ou. Eza kaka yo motokoki kopesanga bolingo véritable. Parce que charme na ye protègeakanga lokola lichombe na couveuse. Okomisinga lokola rescapa naufrage titanique. Kolinanga ya diamant Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Télé fortifiant de mon corps en cas de rechute. Alinga kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolinanga ya diamant Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez le temps de regarder cette émission. Merci, vous êtes bien dans votre antenne de liberté d'expression. Wana toke imba na Congo kokutana tobenga président Gabriel Mokia o bino surtout boyebi parce que tomoni vidéo bolanda vidéo tozoti la bino vidéo pour bolanda nini leki na kati ya Congo. En plus de cela, tolini toloba makambo ya mboka diamant noir botuni azo kitate diamant noir ozana Congo to na poto te na poto nanu na kitite bandeko na diamant noir to kenda kamalembe na kokita kotela bango micro ndenge boyebi musala nanga ezali micro. Donc nazaka wana servante na bino na moni bato ba bengi na moni nde bozo koma kena kendo sala musa na kokende diamant noir kokita Congo wana ezali ya yome ezana ba formalité il faut oser la po osala ngo po okoma na Congo. Donc voilà, toko kende toujours pour Moussa na biso eza yangwana côté la bato micro et puis kotuna bango ba question au bazali wana. En tout cas merci. Prochainement bomo na biso toko kita sur terrain pour tout la bino ba info ndenge zalaka o ba ke liboso. En tout cas eza malam pona bango diamant no razana temps na ye ya kenda malembe na bino. Donc tango bino bolobaka diamant no yamba boeto lukara toujours. Donc na rokende ko yamba bango bozala penza na patience. Merci na bino no surtout ba peuple congolais sans plus tarder tobenga président Gabriel Mokia. Et à la fin na suka émission oyo toko remercier bandeko oyo en tout cas bosunga ki maman na biso Brigitte o azali na Maroc jusqu'à présent bandeko oyo nazwaki bambongo na bino bandeko akobenga bino moko na moko mais awa toko tanga ba kombo quand même na suka pona ko remercier bino na oyo bosalaki. Merci na bino bozala branché na Diamant Noir TV à tout à l'heure. Voilà. Merci balandi ya Diamant Noir wana toza bino boyebi ke Diamant Noir toza na kati ya Congo non to kitite tozo kita bo banga te nazo kende kokuta na bango meto yambi o boyebi bino surtout président Gabriel Mokia o azarana biso longo en tout cas to tuna ye moi mituna na makambo to monaki. Bonsoir président Gabriel Mokia. Bonsoir madame. Merci vraiment de tolingi to ye bakaka poto moni ba vidéo bat bazolanda da nde tozo sola bo tozo tia vidéo ba mona makamyo so ndenge leki to moni okendaki na bat ozo déclarer ba ndaku na yo o ba botolaki okoko ebisa biso ngo ezaki ndenge nini pe to komi siko na étape ni. Ok. Donc lobby expert bakosa expertise na banda koyo et puis na banda ko nanganyo somi balo. Ah moto mo dise suzate ah ngo ikasanja vandaka awa gouverneur à Banque centrale. Donc banda koyo babotolenga na 1999 na mois de janvier. Yango suko na otika bato pour loyo abano sa expertise moto ko discuter sous na banda ko azate. Propriétaire ba ya ba concession so ezanga imoko depuis des années. Hein? Donc suite aux négociations, Cour suprême rend des décisions na si na zui des abandako. Na wana négociation eza soute eza to ça expertise et puis to zui makamyo surtout. La kisa bandako ngonyo surtout. Mototo amona. Awa gouverneur à Banque centrale motoya osomba. Bon. Awa pas boy ngoika sanje lakse pa ngoika sanje aye osomba azoninga kobima te mais bazo benga la bango na ye moko général
Merci beaucoup. Donc, les Congolais, nous surtout, ils ont récupéré Bandako Masolo Cécile. Bandako anga nasoma ona 1996. Et quartier on moni azaki voisin ambassadeur de Belgique na ambassadeur de Chine. Côté on que azaki ambassadeur de Belgique côté monsieur Chine ngazaki na kati. Mais l'air ba rebelle alors décidé Kabila ye barobi Kabila lopia nomenga ministre ngabite ba Saddam Hussein ba bangala ba kimia ba leki ba opesa ko to kaisa Brazzaville no kendite. Moi, j'ai investi dans mon pays, n'a aucune faillite. Et puis, je ne dois personne, je n'ai rien à voir avec les gens. Alors, bango baki, after le côté, nambi bango pe pa nangai, ba melima e pa nangai, baki, mais 12 mois après, ba yoko tu nangai soki ba kogi ko nomenga, na brokwa na boyaki, lora déjà ka be fuko bengane na katwa. Bango basaki arrêté à moins de Congolo, bah, va bien gagner na Obema. On a qu'une justice dit 17 ou 20 ans après. Allons-y. Quand on se voit là-bas, nous avons un cas de banda qu'on a. Alors, ça, on a gouverné à Bak Satra, mutate qui banda à Bak Satra, mais qu'on cotonge pas nanga. Mweka sandi, ate qui badia makuna, aepe koto, bakabo linda qu'on a ate, on m'a bado pour la sauna suana. Koto gouverné à Bak Satra, koto gouverné à Kasai. Yawana ko yibisa bango bolongo anga moko siko nazo kozonga na kate banda kona. Yawana yakipe na bagarde nanga civil. Bo so ba che mobulu pe kaka zala. Bo ezaka mokiriti. Bo eza olala pongi ya nguma. Obimi ozape na bato no ba yoko choli kofu obare ba to ba bazo. Mais est-ce que yo kutana kina bango? Ba bien. Kasi bagarde ba ma bakima anga. Bo ngala yaka sutu kuta dolo ba biete bosuka de bosuka, mais ba bakima kana bon. Mais pour nani makambango siko memi yango na justice te po oyeba soki ogani biloko na yo po kozala quand même passe. Cour constitutionnelle, cour suprême c'est kati makambo. Donc makambo ya su makambo justice c'est kati pesa nga raison. Ah. Bango de ba otia mutu makasi po bakende, bazali bato ya majorité et tout ça. Dossier sur makambo justice. Donc ndenge zaboye biso to tuna no mutuna moko epai na yo papa to lingi to yeba est-ce que ndenge ozomona to tunyo question ezali ozapenda na yebi koza chargé ya communication ya Félix T o a commis président 5e président ya Congo mais tozo tuna quand même question o pona makambo yo kutani nango est-ce que oza sûr que président 5e président o ya koti akozala capable na liberté ya ko mettre en place état de droit na kati ya Congo wana. Mais il y a beaucoup de état de droit quand le papa n'a pas d'olba. On a appuyé et on a quoi? Donc on a état de droit. C'est que Congo est bon. Alors le cola, alors bien en gros, il y a beaucoup de conscience na lundi makamunga tout ngana lobaki yango la ba bandu ko. Donc il faut ça l'application na donc appuyer le cola ngana zana appuyer ba banga bango no situ ba ko selo te. Il Félix a pour ça l'état de droit. Il faut tout le monde en boca na bombo tout ça. Mais si comme makambo suki ndeni ya banda kuno parce que peuple congolais a intéressé à koyeba ayoka ndenge nini makambo eleki sikoyo ukomi na niveau nini pona ko récupérer biloko na yo ezaki mutoki na yo o yo moko tungisa mapanda bambula ebeli. Toyoki mambolo bite ezaki na se. Na bandiko na mbongo na bandako basinyaki yango. Sami bali banga premier ministre Kabila tindaki a signé ba documents zo musanga bandako na bloka sinyaki na zango. Bako zongisa. Wana la bilobela ya pamba. Donc wana ozebisa peuple congolais nyonso ke bato baza pe na ba problème ba boto ya bango biloko na minute o bakita na Congo bakende ko bunda pona biloko na bango. Mais oui, Félix a ozongisa biloko ya bato. Pour kokasate ke
moto koko za mwasi na yo pese moto moko oh avant de pas na yo nano yo ba la nano pour un mois non akoma mwasi ne libera c'est-à-dire que il n'a pas fait une erreur oh que yo zo nano pouvoir yo bongo nde sima ngana kwa kozwango non soko céder pouvoir ebi pouvoir Félix akobota ba misisa akotia ba circuit akotoa ba naoki bana poto ba ya soki skimi bakotia ye mouvement mosusu na biso bango nyonso bazaki ala makokima po baokanga mpe ba mosusu donc il y a aucun problème pouvoir dans un premier temps aujourd'hui il faut kotala na omeandre ya pouvoir oyeba makambo nyonso babande kosala balakisa ti ndenge bande koyiba tu alo bloke biloko nyonso to bango to baokima ngana za wana sikoyo yo poste nini olingi bapesa yo ntango mokonzi akozwa ntango akobanda misala nyonso tu poste nini oyo olingi mpo osunga bana mboka ozala bien soki alingi tokopere so apesinga vice premier ministre chargé de la défense sécurité du territoire ordre public na Congo c'est fini barwande bakote so te baugande bakote so te to bani basala bafaire na Congo baoleka na code d'investissement kwa kocha mobulu ko violer basawa koboma bato kata bakongo yiba bakorda ekosila oh ngana koya na armée ya bon wana za totika kaka motutu asa yebi meme ba rwanda ba uganda ba yebi position nanga totala kaka mais yo yoki mutema mabete neti bandeko mosusu balobi ke po ozwi te po yo pozaki parmi ba candidat ozaki na course wana ntango yo gagné te oza pena na esengo wana ya kosunga mboke ke liboso to yoki mabendenge yo ozwaki te bon on a mabendenge ni pour constitutionnel est proclamé que moko ngana za respecter les textes nazo ko appuyer à 100% o ya gagné et idée mo apesa nga pose apesa nga te mais na ko appuyer 5 ans na mi représenter lisusu c'est pas que va proclamer moninga ngana ko mazua non ko mazua te nga za ka jalu te na nzambe moni motema nga za ka polele ako za jalu na mutu. Merci président Gabriel Mokia meto tuna question suka poto tika yo tolingai ka toyeba bana ya Congo oyo bazolela mboka ezaki na pasi mesiko malobano nini ekozala pona kosunga peuple o aleli bambula ebele mitema ezokaki lelo ko yebisa bango nini o bazolando na mokili mobimba mboka ezaki occupé mboka comme des douaniers comme libéré to appuyer moto ya zimboka des douanements na sala mati esili banzele bonga salaire ya biezonga la ba citoyen courant na ma yezonga ba bongisa banzela bilonga na zulu kangwa mboka c'est comme libre du coup donc ce que ça que étranger azwaka oui mais congolais mutazui to soutenir to soutenir ba makambo keneka ba justice ça preuve makambo kuluka ba mindondo na organiser nous a déjà na retard monene ya développement to siko to bana ko rattraper à mon Félix petit à petit comment musika. Ah. D'accord, merci mot de la fin noezaki yango wana tozaki na likamba obaki. Mot de la fin yango. Merci. Alors on ba généraux quoi ba lui na ba dipact chez ba colonel o ba se mettre trouble na Congo. Donc ceux qui a bengani ba généraux ya mabe Kabila tiki na ba colonel na la police baby. Je crois que beaucoup ko zonga ma petit paradis. Merci. Merci Nayo Penato clôture émission. Merci Balandi ya diamano awani zaki Gabriel Mokia obinono sotu boyebi na bandi bolandi boyoki ndenge alobi pona makambo zoleka na Congo et puis balobi ki état de droit et kozonga na Congo Félix aza capable ya kosala ndenge zalaka et na profiter na émission oyo poto pesa merci na bande konyo sotu oyo bayoka ki biso oyo balandaki émission ya mama na biso Brigitte oyo azali na Maroc oyo asengaki penza lisungi epai ya peuple congolais nyonso tu oyo azolanda biso en tout cas merci na bandeko nyonso tu oyo bopesaki bambongo na bino ekomi epa mama Brigitte na kokutanga bakombo na bino ezalaki na Odombo ezali na yaya kuyalu bakembisa mama Antoinette Kinkala mama ya Seamai tozali na Brigitte oyo apesaki pazali ya Congo de Totila tozali na Bénédicte Makani tozali na Papi le Roi carte illimitée tozali na ndeko mususu oyo apesaki Stema Injembo oyo ezali soldat inconnu
nde tozwaki mbongo na bino mama na biso Judith Gunza. En tout cas merci na bino penza na soutien obo pesaki o na monité bande ko mususu babanda ko pesa epa na yemoko. Et puis merci na bande ko nyonso même na yebite na tangite po na monité o nga nazwaki na maboko na nga ba o na tangi soki moniki na tangi ko ngombo na ote au rappeler Diamant Noir parce que mama Brigitte azolanda penza. Et puis akopesa bino ba merci na part na ye akobenga bino moko na moko pour remercier bino ba oyo bo contribuer et puis bo continuer toujours ko contribuer. Diamant Noir azana pona bino merci na bino ndenge bolandaka tonto sengi lisungi ndeko azana problème biso nyonso tozala na tosunga na muke muke na ebike tozalaka pona kosunga Congo. Et Diamant Noir passera toujours information tango bomoni yango kobeta libaku te ndeko. Voilà, ezalaki penza bongo. Donc merci na bino na contribution oyo bosali pona mama na biso wana. Et puis pona mamba mboka toza toujours aux la brancher na Diamant Noir TV. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Diamant, Gisèle Umba, Gisèle Umba, Colina Naya Diamant, Gisèle Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Umba, Diamant.